Merci de la confiance, mes très chers abonnés du Congo Winner Télévision. C'est bien votre humble serviteur Mélèque de la presse congolaise. Je sais que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre de partout, de partout, de partout, de partout. Fidèles abonnés du Congo Winner Télévision, votre émission 100% découverte, votre émission bonne humeur toujours. Dans Congo Winner Télévision, nous avons Ebele Rolanda, émission 100% découverte. Et comme je Mélèque de la presse congolaise. Kaka nde tosala ba recherche tulinga kopesa bino ba bonne humeur tulinga kopesa bino ba information ya bien tulinga kolakisa bino mambo mususu oyo bino boyebaka penza bien te na Congo Winner Télévision yango tolobaka ke soko sisi kotala émission na biso oteli biso commentaire na se osengi place oyo oza nango posa to kita sur le terrain to salela bino reportage na Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision TV na ngai, TV na yo, TV na biso nyonso, TV moko batebele. Merci à la diaspora nyonso oboza déjà branché scotché pour na Rolanda Mélèque de la presse na Congo Winner Télévision. Un grand merci à madame Sarah Kabunchi la Cléopâtre depuis Angleterre. Un grand merci aussi à mon vieux Zanoti Teka papa Kimia Bundesliga Congo Diantoti là toujours en avant. Merci pour le soutien mon vieux. Merci na Kolo tu papa Diakanoa, merci na gérance fond de moi na mère c'est à Paris. Tu peux si Bambote et Belé. Voilà notre cher abonné. Le lot tozali na commune Kimbateke précisément na quartier Esanga na cimetière. Voilà, à vous on a déjà tozali na cimetière ya Kimbateke cimetière oyo et Kunda Batebele cimetière oyo ezala ababa cimetière ebele donc na sir bandeko ebele oyo babuta mavanga ba histoire ya cimetière ya Kimbateke. Maintenant tu es la reportage awa na cadre de découverte tu remarqué na kati ya cimetière Bandaku etongami na kati ya cimetière mesdames et messieurs. Tu dis que faut place ya cimetière za place bango il faut qu'on respecte bango, faut pesa bango valeur pour pambate bazalaki pe na bomo eloko la biso mais na kati ya cimetière batu misusu bazoteka liko sumo comme na bango ya repo na bango batu ebele misusu bazomona bazobima boye donc kuna bango na kati ya cimetière. Alors intéressé biso pambate on te lobi lelo to sala descente na cimetière ya Kimbateke ndenge bango ezali na kati ya cimetière. Intéressant ki biso to kitato sur la peine population pourquoi banda kuna cimetière sika bawei bazali bapemisa milimo na bango. To sali déjà descente na cimetière ya Kimbateke Montréal sommes kati ya cimetière. Mais pourquoi batonga na kati ya cimetière toroyo kaka raison na micro ya Mélèque de la presse. Merci, restez branchés. Mesdames et messieurs, on a remarqué na kati ya cimetière ezana ba tombo ebele eza ya kobukana ezana ba condition penza ya bien te. Alors nde tolobaka ba wo il faut opesa bango pe valeur puisque bazaki na bomo ilokola ngai na yo faut que ça la suivi. Il faut que ça la suivi na cimetière et ça la bien. Zaka te so bokundi mutu bosundolié bokei non. Suivi faut ezalaka esika to kundaki papa, esika to kundaki mama, esika to kundaki amour, esika to kundaki koko, esika to kundaki cousin et tout et tout. Donc ça va bien, il faut suivi ezala makasi ya na kata suivi nde hormona place buluna kinde konabino bokolandela ba mosusu ezala te. Le to mona bazo kunda mutu likolo ya mutu. Lelo omona bazokunda place bakundi mutu bazusu mutu so bakisi swati za robuka na bonégligé à cause ya négliger suivi ezate ko négliger ba oui raison pour laquelle bomona ka lelo oyo boye na place bo retrouver ndeko na bino bokunda omona 10 ans après bobosani pona kala ezalaka le papa na biso bazalaki bande robete biso histoire que eza soki bakundi mutu omona 50 ans après ou bien 40 après beaucoup de monde sous place mais le comment kundi mutu 5 ans pamba ou bien 6 ans pamba bobo c'est une place au bokunda ki inde kona bino tout ça ils ont ça passe makasi donc raison pour laquelle il to baika to sala descente na cimetière ya Kimbateke donc tout le monde a déjà na carte cimetière de tout à l'heure vous na population vraiment or qui na carte cimetière jamais bat ba ko tambola boy ceux qui boye ko kunda mutu te
population bozomona mesdames et messieurs bazana bandako na bango ezali na kati ya cimetière donc ezopesa passe makasi esika baoyi bazali bino botonga tonga lesu bandako na bino ya kolala tout ça ezo donc il faut milimo ya bandeko oyo ba pema na kimia donc merci Montréal to tambola na biso to landela ti place nini oyo to koki kosolola na ba population oyo bazali na commune ya Kimbateke to que ce de sona na papa par rapport par rapport bonjour mon frère bonjour kombo nendo papa die pour ça na be po ndiko balika papa die vanda koto na vanda koto na Kimbateke na cimetière na cimetière mais tout monde na kati ya cimetière banda ko tunga mebele poni ye moko leta mutatekela bango leta tekeli batu mabele na kati ya cimetière bango bakolo mabele bango batekela bango est-ce que mutu netinga nena zabona ko kenga mona sombi mabele sa condition mutu apesa ka condition c'est que leta ye moko atekela bango mabele atekeli bango après sima ko baluka abuki susu oui abaluki est-ce que vous ezali bien penza kotunga na kati ya cimetière eza mabe normalement faut respecter ba oui parce que biso ya romoni lelo mais maman vraiment koloba soki akufi faut pas memena na mboka oui baza na raison parce que ezala raté yango moni le to souffrir makasi parce que to respecter so ba oui te ba oui ba koma ba to connecter ko sala makamne tout ça sala mabe ya mabale comme sala maawa ko tonga likola tombo mutu akufi soko munde bazo timona mikuwa bato so mona mais bango bato timona ka bato tonga ndako parce que le to souffrir souffrance yango moni zo continuer kaka parce que to tonga tina likolo ya ba tombo mutu akufi to respecter mo oui te na kalezaka soki ebembezo ya mwana muke fakim il faut abanga mais lelo ezalaka suti balobi eza développement ezande mabe nyonso wana merci papa à part ça koto difficulté de yango ezaka nzela oyo banda batika ngo kaka boye na basilisiti ndeti bona uti zando banda 5 na longwa zando tala na koma 12 heures na dépenser 7000 banda zando pour koma Kimbateke oui na koma Kimbateke ouais comme des fautes à chauffeur pamba te l'état déjà qui dit ça qui carburant l'état pas le bagi que ba chauffeur bata transport na si pour carburer ça okita comment ça fait d'être carburé kiti yo dépasser Kimbateke 6 ans na 6000 l'état pour na biso ezani l'état na biso akoki kotia mibeko mais azana suivi te suivi ezate tango tie to kiti transport mais tia batu na nzela balandelaka batia suivi biso nde toza bo transforme na mutu atia na prix na ye soko lobi akende kofunda biso pana ye moko président siko tokoloba nini yo oza na mutuka te okomata kaka oza na poso okende na zando osalaka kuna ata babi 10 000 okofuta kaka dita koto boasu na nzela eza te nzela eza te badifite yango mboza ebele courant ekota courant eza mai mpe kala te ezokota na mai niko bon mai eza mingi ya ba ONG mai pembe ezali courant mpe ezali mais problème ezaka nde ya nzela pene eza pasi bango baoke classe donc problème nzela te courant ezali problème nde ya nzela nde merci papa tebite soko bakisa mwa liloba par rapport tomoni na bonjour d'abord bonjour papa mbona papa Mayala tomoni na kati ya cimetière bandeko batongi bandako ebele mpo nani bon papa moi toyebi eza te soki baplace akoteka eza te yango bamfumu bateka toyebi te soki mpe leta ayebi toyebi te soki leta ayebi toyebi papa oboti biso eske eza bien kotonga na kati ya cimetière bon kotonga na kati ya cimetière eza mabe eza mabe mpo ata na bamboka cimetière barespectaka yango makasi yo moko oyebi mais na Kinshasa cimetière barespectaka yango te donc bayebaka mpenza valeur nango te donc na problème eza wana ana problème ya nzela koto siko mpo na nzela biso eza pasi nzela eza pasi donc toza pene na nzela malonga te nzela babandaki kosala bana na ngandu kuna basali mwa ndambo batiki fale matati koto oyo tie kokende tala ngai kuna libenga moko na nzela ya tala ngai kuna libenga moko eza kuna mpo okende lubwako ya makasi donc mwai kuta koleka eza te donc bamoto bakoma kodevie na cimetière na biso bato ya makolo donc cimetière ekoma banzela ndenge ozomona boye na kati ya cimetière de remarquer banzela ebele boye pourquoi kasi route principale eza te route principale eza te yango ozomona na kati ya cimetière banzela eza ebele route principale eza te ozolanda nga papa nalandi ok merci bozo remarquer bomoni côté oyo avenue eza kofungwa mais donc awa nyonso toza na kati ya cimetière oyo ezokoka baaveni oyo bozomona oyo ezokola aveni donc
epesi biso passe omona na kati ya cimetière baveni ezali boye likambo nini esika bawei bazali donc bomona bato bazotambola na kati ya cimetière mesdames et messieurs donc a toza libanda cimetière te mais toza na kati ya cimetière na kati ya cimetière bo remarquer bamoto eza bamoto bomona ezotambola wana ezokende wana eza kaka na kati ya cimetière bato oyo bomoni bazotambola bo na kati ya cimetière donc tomituni qu'est-ce qui se passe na commune na pardon na cimetière ya Kimbateke cimetière Kimbateke nini yango eza ko se passer awa suivi ezate bandeko ya o baza ko ba chef ya cimetière baza na suivi te côté pour battre ordre ou comment tout ça pamba te tellement ba résidence ya bato eza ebele na kati ya cimetière raison pour laquelle bozomona bato ebele na kati ya cimetière ba moteur bozomona bazui bango na terminus bazokota bango siko esika o bango bavandaka donc ezopesa passe o bozomona o eza na wa vidi donc bato pe barobeta na bango pe bale awa donc voilà tala tombo ya mutukutu donc moto e matel yango ebukani bozomona donc moto e matel yango ebukani ezopesa passe to mituni nini eza ko se passer awa tala muta koyi kuna voilà donc muta koyi vike bazelo leke belé et bendi bango donc mawa trop mawa mesdames et messieurs bandeko na biso ya Congo winner esala ki biso pasi pamba te to kita to sala descente alors kuna bozoma ba mama na bazota mona ba bidon bake ko luka mai ba utsu ape na kati ya cimetière mais ba yu bake ko luka siko mai pour bezonga liso na kado bo ba vanda ka na cimetière de ce de bien cimetière donc na kati ya cimetière awa yo comme sabino batu bazala ka ba vivre na kati atuzana deux sortes ba tuzana batu ba wa na batu baza en vie bazo vivre esika moko donc tu éviter mboka nini bomona mutu akufa na mutu abomo bazo vivre esika moko api ba mama ba oti kozula biso ba matembele ba ye koteka donc bozoka wapi na kati ya cimetière mesdames et messieurs donc ezope ça passe makasi alors to ba kelelo to rozala lisu ah maman yaka to solo là voilà mesdames et messieurs on continue toujours maman bonjour Kombo na mama ni nafanya na quartier Révolution banda kuna na witi na kolina mutu transfert za paso na tina moto na ko dépenser mbonge belé transport pass oteka na wenza maba na wenza cimetière Kimbateke yo kufanda kana wenza cimetière ngai nafanya na Révolution na kifuta likolo kuna Révolution za cimetière leza na cimetière te weza mbwala bozotambula kati ya cimetière tozotambula nzela kuna so ozotambula moyeza te totambula ka ana kati ya cimetière po nzela kuna libule buka na makasi moya koleka kutu kuna ezate eza bien otambula kati ya cimetière eza bien te kasi nzela toleka ka yango oyo nzela eza mabe yango botambula kati eza mabe libule buka na kuna moyeza la su te merci ozana kilo mama pe oteka voilà oyo ezali tombo ya moto mais botala bino moko eta ekomi est-ce que soki bato bakundaki baye koluka ye bakomona ye lisusu je pense pas donc marambozo passer côté oyo yango oyo mesdames et messieurs donc ezopesa passe voilà esika bandeko misusu bazali en tout cas bandeko soto konzi to tindula kaka te faut suivre zala osala bien makasi voilà tala esika bandeko bakenda alors suivi ezate o moto bozomona ba moto bozomona bandeko ezali donc ndito yote bino tout à l'heure ezake bazui bato esika bango bavandaka donc voilà bomoni bandako ato komi esika scope bandeko batonga banda esika moko na bawei donc voilà esika moko na bawei bandeko bazovanda wana donc epesi biso pasi makasi epesi biso pasi makasi pasi voilà oyo nyonso bozomona na bandako awa ndeko pe liboso kuna azoteka ne ba whisky azoteka whisky atebe pano na ye toyebi te soki atekela yango banani bokomi tuna mais kote oyo ndenge nini voilà bandako yango wana mesdames et messieurs bandako yango wana bandeko bavandaka bamoto mpe yango oyo voilà bandako yango oyo voilà bandeko esika bandeko bayaka penza kotonga place bandeko batonga mais so tali pe bien on en a tiré ko taper tombo donc voilà moni balancer biso giso bandako ezali na kata cimetière voilà atoza na kata cimetière qu'est-ce qui se passe il to ko
Coco, bonjour. Bienvenue. Combona? Merci. Oui. Oui. Kimi ali? Tumunyo ba whisky belé. Oh, copine na yo. Ah, nga na teka biloko. Ndeko pena ngao. Tout le monde a quatre cimetières banda ko belé. Pourquoi? Est-ce qu'ils aiment bien kutunga na quatre cimetières? Vous vendre ah. Ngapa vanda kao. Excusez-moi, betu malamu ko ya ku vanda na quatre cimetières. Eza na onka bien. Ça bien. Ah, eza moi bien. Mara ke bawe baza, biso pe toza bantu. Ah, tozaka place moko na bawe te, biso toza mpanza cimetière. Ah. Sikoyo mutatekela bino mapango koto. Panga koto. Sikoyo ekamwana ngapi na yebi te peski na esika. Ah. Tumeka na oswana papa potozwa. Explication bien. Papa bonjour. 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 Trésor. Oui. Tozomekana ko expliquer biso par rapport à mabele po tomoni toza na kata cimetière mais bandaku tomoni bato bazotambola or que cimetière eza place bato bakoki kozala te en réalité mais kana ko betela biso makambo. Bon, histoire ya terrain na biso oyo ya cimetière eza ndenge nini. Ezalaka nyonso tu cimetière ti côté ya suka kuna. Ezalaka nyonso terrain kaka ya cimetière. Mais tant que cimetière ekoma déjà ya ndonde akanga déjà cimetière mo bakunda su bato eza te. Ba coutumier pour bon bazala te ba chef ba mabele. Ba mona le roi l'état alobaki ba intérêt susu bato te. Ba ba komi ko déclarer que non soki ndenge wana deux conditions. Soit bazongisa kokundaka bato po bango bazwaka mbo ou soit bakabula terrain bango parti na bango basala nini bateka yango. Yango moni c'est pour cela koto ekoma habitation. Comme habitation. Après comme habitation ezalaki cimetière. Ezalaka cimetière. C'est que si je comprends bien bakunda bato batongi likola batombo. Oui, nde toza likola batombo. Batombo mosusu eza babuka deya po koto deya baloba ke bateka ngo mapango. Babuki ba cimetière po bateka ngo mapango. Eza bien penza kotonga likola tombo. Eza penza malamu te kotonga likola tombo mais eza sikoyo keno bakutimi. Bango ni bayaki lokola baya ko déclarer ba droit na bango. On bakabula terrain oyo en deux. Le parti oyo etikali na compte ya cimetière eza na compte ya l'état. De côté bango bazwa nde yango siko bango bateki yango d'espace ko mapango. Déjà bon. Bon, toyeba ke rapport wana ezalaka na tête de ville mais toyebi te si rapport yango ezalaka vrai. Parce que bato tête de ville pe bango pe na kati ya biloko pe baza pe na d'intérêt. Balia pe babongo na bango. De yango moni ekoma côté ekomi habitation kuna etikali cimetière. Une habitation côté kota ekoma est-ce que bon plutôt école les alliés normalement en réalité et donc moi malonga ezate les écoles les cimetière les alani les hôpital ezate de ezaka ndongo monika abo. Soki mutu abeli koto pas soin ya bien na ba dispensaire faut akena ngambo wana kuna po kuna ngambo mususu. Ezaka nyonso kimbate meti quartier o babenga ngo esanga. Ebandi ko banda wati okay obimi talanga ke kwa ti na route koma parti wana nyonso soko yeboza quartier sang. Donc normalement cimetière dans la quartier sang. Côté donc il faut plutôt école les ana ngote donc ndenge eza boye soko beli koto voir même tama ya pamba ya romela awa ezalaka foke ka na ngambo wana kuna. Ngambo wana kuna babenga ngo révolution c'est une kifuta. Ebandi ko bana ozama ba wana o matiki kuna nyonso révolution. Kuna nde loko eza da habitation banda kala ba pompe nde ya ONG ezali ba courant pe kuna mondenge côté ezali mais koto non te. Parce que banda ko côté tongami na nini presque o na kokoloba to kozala ba 7e année. 7e année banda bateka cimetière comme une habitation ya ba 7e année. Oui. Déjà depuis 7 ans, 7 ans déjà. Pour bandi li koto te bandi depuis kuna pour selon l'état ndenga pesaka ordre. Surtout totamboli mo mukeli boso awa okomona direction munene batika wana bususu. Wana nde eskasko hôtel de ville tanga yaka ataka sko mondelu entre coutumier na l'état. Mais sko na kimoyibi ya ba coutumier bon baza chef mabele limite o l'état pesaki bango. L'air ba komi wana. Ore basuka wana bakomi siko ko benda na lemba
donc soki mpe kutu bapekisaka bango te awa lisusu mbele epusanaki lisusu eza ke no ntango batelemelaki bango basarreta esko na limite oyo mais limite yango mpe eza kaka tanto plutôt po toyebaki baprojet ya leta ezoya toyebi te soki aza baprojet na ye nini ata ndenge omoni kuna omoni na cimetière bazokointere te wale mpe ezaka na ndenge mafia donc hôtel de ville alobaki cimetière ezala kokangama cimetière kimbateke ti sikoyo nde hôtel de ville anonsaki eza kokangama eza kokangama so bazokunda ezaka na mafia kaka po bango mpe soki bamoni liboso ezalaki soki oye na elema bana po basalaka bongo mpona nini ntango ekoma yeke no bakoutumier bango bapusana liso kuna ezalaki mwa guerre civile entre bahabitation ya babita ya koto na bato basalaka na bureau ya cimetière mabanga ero so oleka kuna omona pena kuna bitumba mabanga ezobetana mpona nini bakoutumier balinga bakita bato ya cimetière mpe baboyi alors epesaka mwa baguerre ya mababanga kobundabunda yango moni bazwaki mwa faux document moko mpoka bazongisa kointere bacorps mais bapesa ba mpe autorisation ya bacorps ya bana mikie mais soki mikolo fo boki cimetière mosusu mais makambo ngo ya kisasa ebandaka bien na ebandeli so opusani ebebi nango bakomana bango kokomela mikolo presque so otali kuna bazokunda te. Merci Papa Dieto Sekei. Voilà mesdames et messieurs nos très chers abonnés, nos abonnés fidèles de Congo Winner Télévision. Tous en ligne na commune ya Kimbateke na cimetière ya Kimbateke donc quartier Isanga na Sibuzuyu ka déjà ba servir ba kindenge bazuko ba na ba batongi ngo likola ba we likola ba tombo donc epesi pasi makasi to éviter population leke belé place okende zate ba chef coutumier ba teki cimetière et comme non banda ko fouti le or et comme banda ko vanda or en réalité fallait banda ko ezala ekisika oyo milimu ya bandeko oyo batika biso pepema na kimia biso tozana kaka lisu likola lisu pona ko panza sango pamba te eloko oyo c'est biso tozaka na biso kwa télévision bino pona kolobela voilà tozaka toujours na cimetière ya Kimbateke Montréal to avancer moi moté par rapport à merci. Voilà mesdames et messieurs, on continue toujours. Alors awape bozomona pour banda ko bozomona bokas quoi to changer c'est katoza toujours na cimetière ya Kimbateke banda ko nyos bozomona to ko de Montréal to avancer penza ba ndiko na biso ba mona comment ça fait banda ba vivre côté bomoni famille ngwana côté bat bazo fonctionner mama yona na lituka nyalamba donc ezake bat bavanda voilà banda ko yango nyonso bozomona o nyonso eza cimetière o nyonso bozomona eza cimetière mesdames et messieurs eza cimetière voilà to éviter vi bande ko ba koto o douche bande ko basalela donc na passe mingi bon to éviter est-ce que bango moko décision ya bafumu wana soki ba juge ki bonde papa oti ko ebisa biso ou pas donc to éviter on a choisi bandako ngoyo basala na ba veni na bona quel courage basala na ba veni na kata cimetière ou tozotambola na veni donc na pasi na mawa le choix ezate puisque eza esika o déjà bandeko ba pemelaka eza esika o déjà bandeko ba juge na bango bon ko vendre mais en réalité ce n'est pas du tout bien pambaté bah oui il faut ba pema na kimia bah oui il faut ba bandeko baza bon il faut ba respecter ka bah oui na kokamwa bandeko na biso ba congolais na Kimbateke batonga likolo ya batombo batonga likolo ya ba oui donc ezopesa passe makasi to lala kite lisu likolo lisu Congo Winner Télévision yango to kitaki sur place total akuma mazo sala copine ya makala donc voilà. Ah, nous sommes au TK. Tout le monde peut voir un poisson. Voilà. Voilà. Après, nous avons déjà la brique na bango pour battre un ndako. Pour éviter côté oyo ceux qui fonctionnent na bango la rendenge. Tout le monde a fait un mini marché. Libanda. Bandeko bazo teka misupe ba maya ngwana. Ah, maman bonjour hein. Voilà. Tu es tout sur na maman na no tu zona ba explication bien bande mususu pe mai likolo ya mitu ba ki koluka mai musika to éviter qu'est-ce qui se passe na mele o maman bonjour bonjour kombo nani mabeya uteka okwa oh maman mtasala boyo combien au 5 sal boswana ni
Kongo munene. Totaka minene kuti. Bo obilo. O Mikongo. Mikongo ni. Mikongo asoso e. Kongo sosi bomo te Kongo. Tokoma oteka bole. Oyo balobi bo pari bato bozo vanda na likuba botonga ya baninga. Est-ce que ça malamu? Biso totonga likolo ya baninga te po koto déjà bakunda kala. Babandelaka nde koto. Sikoya bakauki na bango ale baumbu bateki mapango. Bato bakufa bakauka ba. Da bato bakufa kauki ne boyo bino bino otonga. Po eto timula wese embele tomona bango. Totibula wese tomona na biselo. Te lobaki ezo mbule beti ya mona baba mnene mikuwa. Mena boyelo kezala. Ya do so mbule beti na baba mnene mona mikuwa ba. Na baba mnene kuna. Kasi ba motuele. Kuna na terrasse kuna. Mona mikuwa ba. Ezalaka. Nimbule me makango etimole me miango ale emona ni kuna. Boko to kukureza laka. Kureza. Boma. Mai nde tutoka na kifuta kuna ngambo. Mai onji. For eza onje ta ba pompi ya robino. Tutoka mai nde wana. Boko to sécurité ndeli bakulu na baza. Baza te basila. Tovana bien me ya ngambo wana nde mutu na lelo nde bakati papa moko. Bakati papa maza papa moko la utine musala alika babamie mabanga. Alitoki bakele pe bokala te. Bo difficulté ni boza na kote. E biso ka ya mai ba hotela biso mai. Mai na wente ata ba forage batela biso po ande grave nde za mai. Wende tokita mabati. Thomson boye combien? Thomson. Oh 1000 fois pas mambo mukie. Thomson au 1000 francs. Bon oh. Oh 1000 francs. Oh 20 francs. Bon ah. 300 100 fois misato. Bon ah on a bien 300 fraises ali. Totaka papa. Totaka po passer zande skokoto. Merci merci papa. Voilà, merci Bandeko Balandino sur Congo Winner Télévision. To commune suka ya émission na biso ya découverte mkola lelo to zalaki na commune Kimbate qui précisément na cimetière. Donc bomoni cimetière ya Maba, mesdames et messieurs, to tikola sabino boyoki na interview et comment no bandako. Donc bomona Bandeko bazo déclarer cimetière comment no bandako. Donc et puis si passe makasi na kanisa ka ngamoko nzo andes bandeko pe bele ba hibiki e koma bandako epesi pasi makasi donc yango tukitaki sur le terrain total nan est-ce que bandako ngo batongi wi to moni bangar donc il a ça qui est ils ont mapango ya bato or que nyonso bozomona ezali cimetière place bakunda bawoyi epesi pasi makasi ngo tukitaki osala bio interview ya mokolo mwa lelo talanga na bino sika déjà tokabwani na émission na biso ya mokolo lelo ndeka to barasoki sumasi azongite prochainement tokokutana topesi mbote na Aji Swag molati silati samboka. Un grand merci aussi à Madame Sarah Kabunji, la Cléopâtre, depuis London City, donc depuis Angleterre. Topesi mbote mingi na ba vrai sur Amérique de la presse au baza kolanda biso giso image to azaki na sima caméra na montage to azaki na Maxime Mukanda na micro Amérique de la presse ensemble on a tokoti na banda kuna bino